Tongo etani tongo ya makambo bandeko panza video parce que ndenge toyebisaki bino ke soki vitesse o kaka tozokende atuka ville ya Goma to Bukavu toko récupérer yango lelo lisusu encore bis na kati ya ville ya Goma pembeni ya radio RTNC à 5 km ya radio RTNC na quartier Imbi masasi elelaki presque butu mobimba ti ba 3 heures masasi eye kosila donc ba échange de tir ezalaki à quelques kilomètres à 5 km na radio RTNC pembeni ya gouvernorat ya Nord Kivu. Alors loko la place ebetaka masasi en tout cas batu bakendaka te basutuka ti ba 3 heures masasi esili. Alors banda ko comprendre te banani wana bayaki ko attaquer ba M23 mais tangu to ko vérifier toujours ce sont des waza bango ne lisusu lelo kaka na butu pona ko koma na lundi oyo le 14 avril 2025 na butu ya lelo na ville ya Goma benda bika euti lisusu kuna mais eloko na koyebisa bino ke na lobby porte-parole ya ba wazalendo alobaki ke il faut ba respecter cesser les faits. Normalement ba wazalendo nyonso il faut batika ko beta masasi à partir à 0 heure oyo tsa koleka, mais est-ce que ba wazalendo ba ko respecter mot d'ordre wana oyo epesi porte-parole na bango parce que il faut boye ba yango ke ba wazalendo baza ba sorte ebele donc batu na batu baza na batu na bango bazoko kamba bango est-ce que ba ko respecter yango tote. Alors tozongi nanu mo muke pona ville ya Goma na tongo ya lelo en tout cas tozali ko comprendre te batu yango o babanda ko attaquer M23 babungi kaka na bité babungi ndenge nini donc c'est que babomba mili susu et puis ba otale la mouvement po mikolo ekomika système ya butu po bebi ke butu ezalaka mystique pona ko détecter mutu mais moi il faut mona ke yewana yango mikolo tokomi système ya butu donc je suis sûr que ba waza babomba minanu bazozela lisusu soir lelo to ningisa boko sutuka kaka tango tozolamuka keno to récupérer gouvernorat to récupérer RTNC. Donc ba wazalendo baza vraiment déterminé mais en du moins communiquer pesamaki to landaki Top Congo bandeko na biso Top Congo balobaki porte-parole alobaki que non ba wazalendo faut ba respecter cesser les faits à partir de 0 heure oh, parce que bazoko kende na dialogue pour que bitumba esila. Alors du côté ya nani ya tokoyela bino na ba information vraie information du côté ya Kavumu. Voilà du côté ya Kavumu en tout cas dans quelques heures tokoyela bino lisusu pesa la bino station eleki ndenge nini na butu ya lelo na Kavumu parce que tuzomona na ba réseaux sociaux mais biso topesa kana ba information te il faut to vérifier to benga batu akuna bapesa biso pardon ba vraie information pour que to pesa bino pe ba information ya solo soki ndenge tuzomona na ba réseaux sociaux ke ba wazalendo ba lali na Kavumu na butu ya lelo apatia ba 0 heure soki eza ya solo vraiment tokoyela bino ba vraie information mais tozo sala dans le tout obenga bandeko baza kuna bapesa la biso ba information vrai et fiable. Du côté ya FRDC abimisaki communiqué alobi ke bango bazo respecter cesser les faits parce que zalaki ba M23 banda ko kosela ba FRDC makambo ke no bango nde bayaki ko attaquer Goma ba position ya ba M23 na Goma mais kuna du côté ya FRDC balobi ke no en tout cas likambango eza ya lukuta donc eza nango ya lukuta eza nango kaka ba wazalendo mutu bazo ningisa bango nde bazo bangisa ba M23 mais en tout cas soki toke na vitesse oyo na banza une semaine c'est trop okomona tokoki ko récupérer ville ya Bukavu to ville ya Goma parce que biso ba congolais
misu na biso eza na ville ya Goma to ville ya Bukavu. Soki ba ville wana to récupérer yango, espoir vraiment eza ekozala na biso ba Congolais. Malgré ba wazalendo bazali ko récupérer, c'est ko récupérer ba mboka ebele ya kote wana, malgré ba mboka wana toyebaka na biso yango te, mais tozoyoka kaka, mais ba Congolais du moins tozozela siko récupération ya ville ya Goma pe Bukavu. Et puis yango tozosenga na ba Congolais tozala sima ya ba wazalendo pe FARDC to sambelelaka bango, parce que bango bandimi pona ko sauver ekolo.